Ndenge to voter Fachi Beto bimi président nini message au petit pour aux senga la Fachi Beto asali la biso. En tout cas papa Fachi to sepeli makasi d'abord premièrement ndengo leki. Mais à liboso na lingi otia tami na liboso na kiyungulu. C'est-à-dire kiyungulu wana faut yungula. Tous les voix kada bon bazo peser madeso mabe et traîner na likolo mai. Bazo tepa likolo mai déjà. Oh ministre azaki ministre ya boye papa mutu nyonso asalaki donner toza biso mo population to yebi faut za na petit dakotuna ka biso population po yo za musika po makambo ko melo fale biso nto biso yango attention ko ministre ya boye ministre ona soka zo pesete photo boa kisa na ministre honnête za boye ba fedi déjà ba ministre o ba député ko ba toza na besoin faut za na ba combattant ba guerrier le senti ministre avec action ministre azo bouler baloba batike lo charge te que nous avons un président de la République batike lo charge ministre akogite rapport et comme la côté na porte yo za mutu mo bo faut zo rapport bien mais so moni ministre on a ba rapport ma besoin la donc disqualifié do ba komi mbiso aussi elembi atata tie mungwa bazo ezo simba lisusu te ba komi ya kufeda ne biso do ba na Congo Central ya kufeda papa Fati to longola bango to bwaka même na frontière ya Congo Central to on a mayombe baliaka likabo epola ba eko simba susu te to tie mungu ezo simba te to longola bango disqualifié ministre incompétent oh député incompétent to tia bango na Carrefour so to bwaka bango na Bunagana te secrétaire to bwaka bango na Rwanda tant to pensa moto bazika mbala moko na ministre to na besoin ba ministre ya capacité ba député nkuma lokola ba Robert Nyondo numéro 30 bango ne bazal ba vrai député tina obeta député national tango akiti na poa nazo peser bendele lokola yo moko Fachi Beto na ministre yo umela travail na bato ba na maele sans que ba na maele te to longola bango to na besoin ba technicien aux ala député faut na technique na ministre hydrocarbures faut na luka réserve na ngai ko lo baté tango esili après na ye son excellence s'il vous plaît makamba boye non aux ministre nini faut que prévenir un ministre faut que prévenir un député faut que prévenir ko baté député aye wana afandi lukola gazo landa makambo zo bakuna azana na ba WhatsApp azana makambo boye basala ke loko te tango bazonga awa pa Robert Nyondo ayeko kunda biso libulu akisimbi député incompétent a côté na classe politique mais a bougé na biso libulu ba ministre belé ba kotala ngo ba lobé biso ba français rouge bordeaux ba tekala ko sala ta brique quantité son excellence ata brique quantité mais Robert Nyondo aye na ba maigre moyen mais aye ko sala makambo boye libulu ekundami éclairage public apa esnela bana ko pata oh banane ba ya ba 10 millions yende mutabandi makambo éclairage tanga pesi sonner de là to moni bango nyoso ba koti na ra na minute oyo député na biso ye wana Robert Nyondo to tindiki ye azala ta ministre to tindiki ye akota tina kata cabinet na vraiment à travail parce que ye wana Robert Nyondo au numéro 30 to voter à 100% na mwanda a claquer ba bureau tout est bloqué mais ba cadena to ba ko fungola te pour Robert Nyondo 100% oyo akangi mwanda tout to voter vraiment merci chef de l'état to sepeli na yo récite na yo ekoti na mitemo na biso ndena yabo lelo kuna kolia te po yo leki olia te pole esengo esalinga na motema po mwana mboka o aza 100% donc de père et de mère na moi les pinières congolais batala bona ba veso tina suki oza congolais mais misusu na batikali baza bandakala otoponi tozozongisa na mai po bakolite bazonga ba misuba kende Rwanda po baza ba bébé baza ba président prématuré batike lo charge wana po biloko sali so ba ona te biso moto la ksa bango o sali trop toza na Congo Central mais o sali trop partout au bouger pendant 2 ans batike la ko opemi tango bouger au fongoli kadena vraiment biso moto monique 5 ans autotikeli otoyebi ko sala ebele toza à l'aise avec Fachi Beto président son excellence to sepel na yo travailler na kimia po ba congolais balingi o makasi merci beaucoup ciao.